Ouais, bandeko bokoto. Bokoto toso bandeko na ngai. Bolimbisa na leo na sali na butu. Fait na sali émission depuis moi mais bika ba fatigue ya banzoto. Bokoto bandeko na ngai bokoto tosolola. Ah oui. Merci mingi na bandeko tu bozokoto. Merci mingi na bandeko ya Goma. Carlos Mabiala, merci mingi ndeko na ngai sali. Merci mingi bandeko tu ya Goma, merci mingi na Piscone Odimba, merci ndeko na ngai. Bo partager to sous la makambo mboka bandeko na ngai. Donc eza kaka ndenge ezaka lelo eza moi. Merci mingi na la grande dame Yonishe Banze, la fleur du jour, la femme intelligente, je dis bien très intelligente, na domaine na ye oyo ya commerce. Na ba nyonso balingaka ko kende ko sala ba course na bango na place moko eza fiable. Bo kende na Gessen Strat na Alost na numéro 53 na code oyo 9300 et pas ya Yonishe Banze. Olingo déplacé te. Ok, na kaka kusomba koti na vente en ligne. Yonishe full option, full service, je m'excuse. Osombi na osali commande tina ndako ba ko tikela. Merci mingi na grande dame Yonishe Banze, merci mingi na mama na Elikia donc zone 51, merci mingi na CNN la beauté suprême, merci mingi na Boke Chua yambo docteur en droit, mandeko boko tebele en tout cas. Toya ko solo la makamamboka bandeko na ngai na ebike na bandi petar na ebike ero ba tebele ya Canada ba Holanda ngai bato nyemi ya Kinshasa balalite ce qui au moni na ekoloba parce que j'ai quelque chose à parler quoi bandeko na ngai. Merci mingi na bandeko o tu balingaka biso mama Christine Wai, sans oublier mama Béatrice Lo quoi mama Soda donc ma 10e commandement mama Béatrice Lo quoi merci mingi na moni awa mami Zola lelo naza calme na précédé donc na kosala l'émission ben la calmement parce que les appels week-end femme de l'adoration merci Johnny Yin Yandi merci ceux qui vont partager que ça la bien bande konangai ceux qui vont partager et que ça la bien makasi bande konangai merci mingi na ba onyo so balingo ça ba transfert en bongo ba onyo so bolingi ko quoi rester ba carte na bino ya lika toujours pas il y a la première de la classe na Alost Yonishe Banze, la fleur du jour, la femme intelligente, très intelligente, je le dis bien très intelligente. Tout ça en direct bande on ngai to ya ko solo la po na mona ki makambo ibele na moi. Donc na ngaki na za poser na se reposer pour na la mukana ya koloba. Omoni mboka na biso bande ko na biso de plus en plus comment humilier. Parce que bino bandi kona biso bolingi Congo ezala humilier ndengwana mais ceux qui biso nso to boy humiliation ana donc boy ba ke on sommes capables d'arrêter ça. Donc na ko banda na sujet moko oyo boko mona ke bandi kona ngai on ne mérite pas ça mais pour Congolais to comme na maturité te yango moni ke toza ozala humilier toujours partout donc na niveau même international. Nako bandela bino liste ya ba humiliation en tout cas bandeko nanga je ne pense pas que na ba au peuple a conscient que beaucoup ko ndima ba humiliation aboye bandeko nanga humiliation à liboso o eza na niveau international c'est toute la première fois na Afrique ou bien na monde comme on a que Ligue nationale ya foot Lina foot ezo beta les sous-soutés. Comment bino bato yo boza kolinga kolobela biso culture, il faut ko promouvoir culture pour l'avancement ya culture na biso. Mais boza ko négliger ba domaine mosusu comme ya sport. Domaine ya sport bande onangai eza niveau international oyo la ezalaka miroir ya pays. Déjà, boye bisanga bino moko na miroir à pays où il fallait quand même libanda baye que le Congo est représenté valablement
Nico Hitler, ça qu'on dit Nico Hitler. Boza déjà fouti. Congo est comme ko beta ba match libanda ya mboka. Eza lokola pour bandi ko la misu ba comprendre. Eza lokola ozana fête pa na yo, au moins fêter pa na yo, okende ko fêter pa ba voisin. Pour pas na onda ko za salité. C'est ça ce que nous subissons aujourd'hui. Au moins bo beba beta match na kati ya Congo. Mais ba komi ko beta match e uti na Congo. Du stade des salité, ba négliger stade Raphaël ba bomi yango lelo ba match et komi ko beta ma libanda to sako diko Hitler match komi ko beta ma libanda ba compétition ya Congo et komi ko beta ma libanda. Alors que match moko uti ko beta soki na Angola, mosusu fait beta na Cameroun, mosusu na Zambie, eza lokola motoza na fête ndenge na uti ko yebisa bino ke fête na bino bozo kende ko fêter ngo pa ba voisin pour pas bino ndako eza salité. Est-ce que on les a sonité? Kulutu Freddy Monongo, Muken, merci en tout cas beaucoup. Wana eza sonité na niveau international comment le match kaka match apamba boko ki ko organiser match té, mais comment boko organiser pays? Wana eza soni ya liboso na zola kisabino. Mais eza pasi bande ko nangani, faut pas négliger d'autres choses. Bande ko na biso ya Kasai pona bango soni bateka. Soni bateka soki baza capable ya ko quitter province na bango. Bake ko immigrer na province mosu likolo ya nzala. Ngai na sengaka bo pesa ngai tous les deux Kasai na koma gouverneur nango, bo komona ko rédiquer nzala. Na domaine mosu te na nzala ko rédiquer yango. Oui, bon pesa ngana koma siko mabe na bino nde kindokele ki okoma kuna ka boy pa ba beti mbaso akari dante. Atoye na maele na opo 600 nzala nande ko bandi kwa Kasai ba ko beto mbaso pa kari dante. Chronique. Comment bandi ko nanga itokoza na soni boy. Boza le seul peuple au bo immigré na ba province et tout. Bo postuler na ba province et tout so ki na kosi bo kende otala bo komona ke eza pasi o mona mongo ake ko postuler na Kasai. Ko mona ngote. Yeah? Bo komona ngote. Mais o komona ke nos frères baza libre ya ko circuler partout. To pekisite. Oko konokuta un Kasaïen a postulé na Kisangani, ça ne crée pas de problème. Au comment on peut voter. Le peuple mususu baza bango ba tribaliste. Au comment le peuple Kasaïen a postulé na Bandundu. Au comment le peuple Kasaïen a postulé na Kinshasa. Mais kende na Kasai, soki au comment la tamu ta province moko azo postulé kona. Ezaka kende na Kasai otala soki au comment na mutu moko ya province moko aso buka ba magasin kuna ko buka ba biloko désordre pona nini na yebite ba revendication kende na Kasai okomona te donc peuple moko oyo aza ko mema biso na tribalisme moko boye ya koloba ke soko za na Kasai bandi ko bolukela ngai est-ce que so mona ba élection nini soit disant président asala 100% tozo na makamba ba élection wana peza tozo ya tozo ya na likamba ba élection awa tokotika yango te bouti koyoka bino moko Macron boyoki Macron eza soni bayoki saka bino soni ndengwana na bade nazo na makamba ba soni lelo na makamba ba soni kaka soni ba athlètes na bino ba se retrouver na compétition africaine ba la li banda ba athlètes congolais ba jouer équipe nationale et là les banda ali no c'est le scénario en tout cas le sac en tout cas HB Kimbango merci bande kolanga pour partager domaine moko oyo bango bazo fula ka ba olinga ba matise ezaka musique Tigana Lukonde ka merci en tout cas Lukoneka merci en tout cas mais tout ça, c'est pas normal. Pays et de plus en plus,
pays etongama kana bato batonga pays te, mais bato baza na mboka na biso baza ko détruire image ya nation mobimba, mais balingi ko imposer biso oyo eza miroir ya Congo, eza culture musique. La musique congolaise, la vraie musique, ce n'est pas ce que nous écoutons. Musique o bolandaka et yango te musique o baloba ke culture na biso. Culture na biso eza musique ya baluba, ba mongo, ba tandu, ba sakata. C'est là où on sent la culture congolaise, zaïroise. Mwali Mouleta Losako. Mais oyo toyo kaka, eza musique origine nango ezali Kiba et Sud-Afrique, Afrique du Sud. Et surtout Kiba avec Kalechef. Barochero nde bakeko beta mwa batour na mwa moke na ba Afrique du Sud, yango esali musique wana. Mais eza culture na biso vraiment te. Congolais nde azui musique ya bato ayeko ko développer yango. Mais soki ezalaki toza capable ya kozwa musique libanda. Et uti na Kiba. Baye ko développer yango lelo rumba eza identité ya ba Congolais. Quand on écoute la rumba congolaise, directement, on voit que ce sont les Congolais. Nous sommes capables de transformer. Oh, ezaki musique ya ba Kibé. To transformer en gros, les lois comme un rythme. Pourquoi tu as transformer te, tu as technologie libanda y na Congo to transformer parce que tu as na l'état te. Tu as na l'état te. Ceux qui ont moni bato baké libanda, le gouvernement na bino etinda bato na délégation ni au exposition ba œuvre d'art. Au comment la délégation plein. Baké délégation ba nini. Exposition ba œuvre d'art. Ce que moni bato ba bimi au monake au délégation à président. Mais to monité au moni président aéroport inondé plein avec des jeunes. Il y a 21 ans bazo qui ne kotanga libanda. Na congé boy bomoni ke ba mikiliste ba oti poto ba nini ba na kotanga. Mais ce que moni ba mikiliste so ba kitaka. Ezaka bato to tenga na poto. Donc makambo na koyoka ke bato bazongi na congé za ba étudiant et si la kala. Et si là. Et comme il y a soki muto akiti boya beti jaune awa. A betu rouge awa. Akiti. Ba mikilisi akala biso to yeba kike ne babando benga so ba na Miguel soki ba na ba Jike ezaki mingi ba yemba oyemba meme ba yemba yango. Jour la proclamation na Kinshasa, ba yemba yango ça veut ba na ebele bazaki na poto awa ba mande ko tanga. Un certain moment makambo ebebe ba nde komboka ekufi. Mboka ekufi ezostenga. Donc mboka ba teza prompté. Le peuple au baza sur place, baza kokufa na mental. Baza kokufa, ils sont pas capables d'innover, ils sont pas capables d'évoluer. Bamboka mosusu et donc baza ko apprendre bana ba komi tanga ti lelo ba komi ko tanga na bani na ba ordinateur. Merci mingi na bato nyoso bo pesa ki ba dona bino ba maputa ndenge za boye je pense dans 2 ou 3 jours beaucoup mona ba image ce que ya ba mais dans 2 ou 3 jours de ba okaba ba biloko to ko lakisa bino ki biloko na bino ekoma ki po calme moko salima ki il fallait ki ebikaka ba to ba déplacement ba ni parce que biloko ngo ezo ki indépendant na ba fin fond ya bazamba kuna pona okendo kaba. Merci mingi na batutu ba pesa ki bokomona ba preuve yango. Comment ça se fait que le peuple wana ti en tout cas à ta domaine mon côté le peuple congolais est représenté valablement avec valeur. Non. À ta domaine mon côté. Est-ce que bandeko beaucoup fan d'appel non. Pays où yotoko continue boite bana biso to tikela bangoni. Domaine mon côté otoza fier ezate. Même la musique que vous dites la musique. Les noms musique na bino comme ya soni. Fali auto ni président na bino ya ba président musicien tout ya Congo. Leader na bino tous les leaders internationaux. Auto ko beta mpiaka na Angola. Auto ko beta mpiaka. Vie na bino koko di koko. Bozo mona ba dégâts au sala a s'embrasser na mibali banini. Donc boza musique ekoufi. Oh, ba combattant bobomi musique. Oh, ba combattant bobomi bi. Ok. Ce qui biso to bomi musique. Pour musique, boso ba c'est eza culture na bino. Na culture na bino. Boyoka nzembo moko na tango alors, ils sont là-bas, partout. Boyoka yango.
wana eza lingala swahili ou bien bobomi musique bino moko na ko en voulant que bokota na monde soki nini world music bobomi musique mais okomona ba sénégalais ba betaka langue na bango la musique eza rythme eza petit o inosbi auti ko beta nini musique na yo auti ko beta wa tanana tanana est-ce que ay maloba loba ikona yemba ke na français mais et beti monde entier na mona kaba ozomo na monde entier ba bini mais bobomi musique na bino moko en voulant nini imiter les autres que to tchak français na kati bandeko français na bino bobeta kawana eza ko tengama na yuti ko yoka fere abeti français moko boy bandeko yemba na langue na yo biso tolo bana lingala parce qu'on maîtrise bien notre langue. Pourquoi vous avez complexé boy? Votre président Kagame a se retrouvé aux États-Unis, à l'obaki na Kinyarwanda. Balukeli interprète ou babenga na anglais translator. We can speak also little in English. Yeah, man. Tolo barape mandam. Soko lingipe munoba ki norvégien pe to beta moi noche ke mandam. Côté wana minga na za moi mike na beta na. Mais yango ndeko sala teke ozalake omimona ki oza mayele. La langue ce n'est pas l'intelligence. Yaka na garde du midi awa. Okukuta ba clochard rebelle yoka français avec accent. Avec accent vraiment bateau yo moni ki oya koli nango. Mais libanda zo marche. Aou mandi. Mais bino comme vous avez complexé. Ceux qui vous moni muto ba français bien pour vous intimider, automatiquement mais il est intelligent. L'intelligence ce n'est pas la langue. Tu peux apprendre la langue sans être intelligent. Est-ce que Makambo bozo mona na Congo avec tous les tchako qui parlent bien français? Mboka y avancé? Mboka y avancé? Oye bisanga Makambo bozo mona na Kinshasa. FM le sage. Musako. Makambo bozo mona na Kinshasa avec tant de au moins on a poto ce que lingi oluka mimi na gouvernement ba belge. Eza rare mona ba docteur. Ande oboli bisanga. Eza rare au mona na kati ya gouvernement ba docteur. Pour on a gradué, licencié, surtout les licenciés. Mais ils sont rares au monde dans le gouvernement congolais. Il y a des gens qui sont docteurs en quoi. C'est rare. Mais Tala Mboka, ils sont dirigés par les licenciés. Tala. Mais Tala n'est pas dans bino. Okoyoka titre académique yomo lobby. Ah ouais déjà Mboko déjà ma pataille ko bonga comme vert. Donc to bando tambola likola il y a vitre. Tala koma bobomi mboka. Les diplômes sans amour. Botondi na ba diplôme na lokuta na vrai sans amour. Bobomi mboka. Mutu nyonso na mutu na ye nazwa na bongisa yanga bana. Nazwa na préparer pour na bana. Nazwa pour lobby gouvernement kokwea. Ça dit que Jospin losa kona takuita après. Bande ko na ngai. Nadia Maïf Busa comme maman nangai. Bobomi mboka likola complexe. Likola complexe, bozu ba incompétent ou baza déjà fatigué de chercher la vie dans la vie normale. Ba yeli bino avec beaucoup de verbes et de vocabulaire ya français, bomoni ke mboka ebongi bandeko. Bo meka biso, ngai na senga ka bo tianga gouverneur akasai pone na réédiquer nzala. Mais mabende ngata bo tianga na koya te parce que bandeko na biso akase kindokeleki. Kindokeleki. Ozo lo quand même mboka na bino ya avancé te. Na moni ba komi kosala ba mama ba komi beta maputa et Félix il faut comme roi. Pouvoir na bino bandeko na biso akasai ezo suka. Boko après boko ya ko ka pouvoir na après 40 000 ans. De boko zo sous pouvoir na mboka wana. Comme bozoa ki moi chance. Ya batu bazaki distrait. Ba pesi bino pouvoir ya suka ya ngoyo. Boko zo sous pouvoir te. Na onyo so bino bolakisi biso. Kobet la ti Kagame maboko na kati ya stade. Lelo boza ko senga ke o akoma roi mutu na bino roi ya munene ndenge wana zalaka.
roi ya munene ndengwana botangela nga roi moko munene bomona ye ba mama wana bakomi revendiquer il faut on fait akoma roi ya Congo tala kindoki ya mandeko na biso akasai donc malgré tout oyo bango baza ko subir donc bazomona donc nzala bazomona ngote tolanda no humiliation ya komona comment même service ya sécurité ya mboka na bino eza capable te ya kokanga moto bazola kisake ba donc ba lokoti ka ba yanke moko boye pa ba pesi bino bobandoka soki totindi bato boke okanga ba civil nde baza ko apprendre moto akanga moto minyoti il faut tolinga mboka na biso s'il vous plaît faut tolinga mboka na biso totika ba aventure wana ya biloko bozoloba wana ba Félix sont des sorciers oyo ba eko zongisa biso na ba retard ba eko zongisa biso na ba retard ya vie ba congolais boza na retard ya kolia depuis 1996 bato wana baya peuple oyo abotami na sima aza na retard ya kolia c'est pourquoi monique peuple ya Kinshasa mingi bazo réfléchir sur la normalité baza na retard ya kolia na moni pe mutu moko alobi awa en tout cas parfois il faut otanga mingi na internet alobi kala tozaki soki mutu auti kolia pondu aseki bomoni pondu kangie na mino abi mikolo pondu ekanga maso abi mikolo pondu ya mikolo oyo ata olie kanga isu na mino te me ngai sikona kobakisa boy kala biso toyebi ke soki bazolamba pondu bakotia pondu na 11h bokolia ngo na 16h mais pondu avec vitesse ya Android pondu ya mikolo ya ba congolais esalaka lisusu 1h de temps na moto te en tout cas biso tozaki soki batika pondu obayemba la moko 11h bokolia ngo 16h pondu ezotoka kaka mais ya mikolo yo avec nouvelle génération pondo esoki esali mingi oyoka 45 minutes poto ezanase yango bomoni différence ke kala ezaki soki omoni bato ya kala omona ba poil ba nini ozomona kala même na équipe nationale okomona pe ba mbinga bandinga mbote ba nini pardon ba mapuata ba nkama même ba kabongo ba mbinga ozomona peza ke ba joueur otali quiz boy na éviter soki za miso abomwana mais mikolo yo tala même na équipe nationale na bino bato bakauka bazolia bien te même simple pondu oya biso moko to changer ndenge ya kolamba yango pondu etokaka lisusu te kala ezaki balambi boye okomona mbisi ya mai bani mbisi ya mai mona lisusu te soko balambi ka boye mwe liso ya Thomson ezokengela Thomson yebisanga peuple na okoma maele ndenge Thomson déjà ekufa ki ya 4 ans passé po ya kokoma kuna vitamine to ese longwe koma mboka ekobonga na bato bazolia bien te mafuta ya mbila oyo ebande ko bande o produire yango na ba société il faut euta libanda ba Chine ba Inde eye na Congo mafuta ya mbila donc bozana eloko bozo produire sous te bolingi mboka merci Fatou Maze en tout cas merci en tout cas bolingi mboka ebonga mboka société moko botangela nga société moko heureusement na uti koyoka munoko président na bino moko a reconnaître que ata société moko ba français ezate bolanda nano humiliation encore de plus il y a un chinois na mboka na biso chinois azo banga congolais bolanda wana batindi aza na état de arrestation botala wana eza bato ya service il faut na ebisaka bino makambo nini bazoloba po bocomprendre abi bokanga ebotia ata na se
wana siko bata service parquet moto etindi bango ba kanga chinois abeta ki congolais. Donc abeta ki congolais libanga na bisika bana mibali bino bobo comprendre. Siko baye ko kanga etala même service yango ya bato baye ko kanga bayebi même ko neutraliser mututé tala. Civil nda komi ko apprendre bango ke batia ekraka botala. Donc bato baye ko kanga moto bazoe ba même teke bakanga kraka. Etala sana kraka. Tala. Tala. Chinois na mboka na biso. Botala. Botala bino moko arrestation ya boy. Bande botala. Mboko mboka nini? Botala siko transport o balingi ba mema. Botala transport. Tala siko botala transport botala. Botala. Bozo mona mboka na bino. Botala. Donc, Chinois Oyo, abambaki Congolais, Libanga, na liboso ya place ya bana mibali ya bambi Libanga peza ka! Siko parke nde tindi bakanga Siko botala bato yango Oyo parke ya tindi bakendo kanga mutu. Basa même na technique ya ko neutraliser mutu te. Tala mboka na biso place ko. Bino moko botala mboka ndenge komi. Bandeko, bolingi to yebisa malaboni ke esengeli tozal tola muka bandeko. Le seul pays oyo etikali ti lelo tozolo bela makambo ya nzala eza Congo. Le seul pays oyo totikeli lelo tozolo bela makambo ya basalite eza kaka Congo. Donc makambo tu oyo ekosala ke moyebo avancer eza te eza kaka na Congo. Après bazolinga batingama. Balingi batingama kaka bakende te. Ozui soki 5 ans ya moyibi. Tozo na makambo ya Macron bande obobanga te. Ozui 5 ans ya moyibi. Mais okokite tika. José lo mam si lo mami lo sako ndeko na ngai. Alex ya to mutana mais en tout cas de merci mingi ndeko na ngai. Mais bon, pourquoi boza mutema mabe bande ko na biso Kasai? Pourquoi boza mutema mabe to sala bino nini? To sala bino nini? 32 biso na bino to lekisi yango ensemble. Et ceux qui ont bateau ba bénéficier na ba poste ministériel na kati ya gouvernement surtout na primature na kati ya nini ya 32 ans Mobutu. Bokolo bateke bozaki maltraité? Non, c'est faux. Bozu ba poste ministériel primature. Vous avez contribué à la 32 ans de Mobutu. La destruction, vous êtes là-dedans. Mais les lobos salaka lokola 32 ans wana eza biso batoto zalaki wana bino siko bouti kokoma boza basantu nde bouti kokoma sikoyo nzambe pe ala la kate koma zana na mbeto tezaka na kiti ta ndega simbisi bino touche tala bino moko ndega simbisi bino touche. Et comme il lokola 32 ans ya maréchal Mobutu et comme il lokola ezaka ya biso ba congolais et biso ba zaïrois mais bino bozala te ba primature o bino bozwa Mulumba Lukoji Tshisekedi Mabi Mulumba bandeko oyo ayebi kombo mosusu akomelanga wapo eko kimangai nani mosusu bozana ila na 3 wana na tango Mobutu bandeko boko melanga soki na bosani mosusu Mulumba Lukoji nini Tshisekedi nana ni mosusu Mabi Mulumba bandeko
Unga Michel Kamuchembe Losako bande kubotangila na yebi na trois ministres wana oya baluba obaza oba participa na tango wana botangila nga soki na bosani moko bozwa trois primatures na tango ya maréchal bozwa trois primatures na yebi te soki mosu ya 4 eza bande kobokoma mais apparemment c'est comme bosalaka 32 ya Mobutu bino bozalaka libanda bozalaka na exil nde bouti kozonga siko mais siko bozongi tozwa sikoyo na tango oya Kanambe bozwi combien de primatures Chibala bozwi primature nani oyo oya za liso ya nini ya kufa komole nani panani Sami Badimanga bozwi 2 nani mosusu wana no bozana de ti bozwi na présidence ya Moyibi metala ti lelo bobomina stade kufi si eloko ni bogoluka lisusu bozwi ti présidence bobomi mboka me bozoluka lisusu bofanda botribalize mboka me bolingi totikela bino bo continuer na kuboma mboka ndenge komi ndenge wana me boza quand même na soni bandeko na ngai boza na soni pourquoi boza na esprit ya balu ya barwandais boye pour Rwanda yokaka te Rwanda tabo benganya tabo ebise vérité ko yoka te tala kamera tabo fingi kameleo azaka kawana bandeko pourquoi boza na esprit ya barwandais me boza baluba pour ceux qui ont dérangé, ils ont dit que ils ont mais oh, Moulouba se sentir que ça a indexé dans ma camboya. Il faut ça là au passé. Mandeko. Là où tu reçois mutumo quoi, le papa ils ont la raison hein. Au moins Moulouba ça na chikapa héros na 25 minuit. Ce que bengi bo sololi au katika mala moko bengi Moulouba ça na Japon. Baza idée moko me ba solo la raté. Baza idée moko mais baza na contact te siko na tunaka bosalaka ba cours par correspondance internationale pour boza na idée moko ou bien tango ka ba botaka bino mbala moko ba komi olakisa bino parce que soko tuli Moulouba to na moment oyo à moins que exception ezanga te na règle nyonso Moulouba tu oyo kuzoye na hero yaya akoye biso ok to TikTok pesa na Félix chance soko bi Moulouba sana mbujimai bu pesa na no biso chance botika ya nani okati obengi ya Canada akoye bisa même makambo siko na tunaka bobe mika koye bisa ka biso technique ya na bino ya système ya communication bo sala kango paji benyi mupomu na mbutu po bolokaka ou bien penza bo sala ka botanga ngo na classe tango bato tozali na classe totanga soki toke bino botiko sala bakuru mosusu oyo bato ba peuple mosusu asaki en dehors po to comprendre ka bino te système na bino ya communication c'est comment bozo mona mboka ezo kufa mais okomona Moulouba zo seke botika awa buku mesana soko bengi ya Zambi akoyebisa bino ke buku mesana oh est-ce que bosolo laki bande la biso ki luba kindo kinabino e komiti na mo yango esali bino bongo nyonso ba peuple aza vivre bino bozo mona ngoti tolanda sikoyo makambo Macron eloko etikali kaka Félix alobela chilo nani Macron place wana etikali biseka tout fitoma mwebwa eloko ezangaki kaka na comportement ona monaki na ye na Macron wana izibabenga ma incident diplomatique Félix na Macron ba komo sala lokola misapi Félix okay français ba sala na été pour français ba bandoki comment ça se fait que okomi ko sende nini oh Félix
On moni même na kati ya musique. Soki okoluka ba musicien, ba la ki sa bango même ata même koyemba, pona koyemba un musicien, faut ça na ma charisme. Asimi moi lisango, bazana ndenge na bango, ba musicien. Un vrai musicien. Ah oui, c'est que papa soko simbi lisango simbi avec charisme. Un politicien a na façon ya koloba. Soki moni politicien so sala boye de précision. Moto a langage à politicien au mona ke soki politicien mona so sala boye, sali boye, ozoye ba ke langage wana o izana moto na ya parti da ba geste wana ke moto ya asa ko préciser, asa ko insister na ba geste. Langage ya ba geste. Des gestes sont des langues, Mino mona même na bani na bandeko na biso oyo ba za problème koloba. Bo mona ke ba nini ba signe ba nini. Félix a manifesté Chibuluba liboso ya presse internationale. Chibuluba etikala kaye bisa nini Macron diweke tout fito amamweba. Etikala kapo bango ane ratakate. Et wana pesa zaki pesa na apo bima pesa Macron azo pesa Chiluba atuna ke qu'est-ce qu'il a dit? Bolanda comportement ya Félix. Yena Macron. Oh, Macron a lobby na vérité. A cosité. Mais là, non, magie, yaya. Macron a cosité. Makambo biso to bande koloba. Yango Macron a ekolobe la binoti. Makambo biso to koloba. To bande koloba. To landanan. Bota la président na bino. Je pense que avant ça l'émission, se concerta qui bien était. Pour baya koloba bilo wa ndengwa na media. Se concerta qui bien était. Pour au moins tango ba ça la conférence. Boye ba ke avant ça la conférence, ba solo la ka déjà. Bo solo li boyokani que non, si j'ai boyé to aborder, si j'ai boyé to aborder te. Vous comprenez? Mais bozela na la kisabino botala président na bino comportement nae boyebisa etika le kaka yebisa ke tout futo mamweba ya wana baluba bazanga te na boy koloba minene baloba kawana wana peze saka pa comportement na mona ki a Félix Macron pe aza mwana Félix hein? Parce que Anthony wana koza âge moko na Macron hein? Pour yoka discussion à président na bino. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. Cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Ah, Boyoki, hein? Et il n'y avait pas de... Boyoki, Macron a rappelé le contexte, il y a présidence naïe. Nous savons d'où elle est venue. Bah, yebi présidence a Félix place et outil. Ah. Bino ba isuna boke chubuza koloba. Bino boza ko musika. Ba élection ele kamia kiao. Ba tunyoso ba moni nenge muko tombolo ba voter ye. Même ma communauté internationale ba ngutu ba reconnaître ye. Boyoka. Ba nyati président na bino. Ba yebi place ni présidence na euta. Président c'est où ta la légitimité? Il y a peuple. Mais yé bazo pour combattre, c'est to yébi place c'est où ta. Maman et hein? Siko et où ta wapi? Et où ta wapi? T'es bon la mobo ego bande sobo yokaye. Do baza ko rappeler Félix. Alinga cha munoko makasi liboso ya français. Et loko nini eleki wana. Et loko eleki awa ezake président ya France nini ministre affaires étrangères ya France. So il est Drian wana. A ça la déclaration ya kolobake Félix n'avait pas gagné des élections. Résultat, muto azana muto ya mboka, eza muto ba vota ki yete. Yango moni
Félix aza koyebi c'est que déclaration Yves soki le Drian aza officiel à loba siko biloko à loba wana nzoke kota Félix pour à reconnaître que Félix a gagné ba élection. Yango ozomona ke Macron aza kozongi selaye comme alinga tia munoko makasi. Ayusi to yebi place pour nini bande bolanda ngo pour français père moko eza nyama nzoko. Mutura mutako ka interprétation na yo parce que biloko bazoloba a soko pesi yango muluba c'est non bino butiko yoga yango bien est-ce que vous comprendre des places wana est-ce qu'il y a lobité que ba élection nini non akolinga interpréter bino na ndenge na bino mais comme français yango pe bino boloba yango bien koleka biso bande ko bino moko bolanda bien langage à Macron biloko ni a lobby na kozongisa yango ta 3 fois pour bino ba taliba boyoka mutu na bino atiko gagner ba élection te atika ko gagner ba élection te pour akutana na bololé à Fayulu. Mais ce que ça qui pena un vrai Katangé ou bien bon pas Katangé à Katumbi voilà Katangé te. Akuta pena la vraie Moussouaïli pouvoir oyo ba ngaba bunda. Nous avons déjà leader nabino ba botolio élection ozo bina ka lokola Kester. Oh leader ndenge ba botolio pouvoir faut la qui sa face. Oh il faut télémis sa peuple. Que pouvoir, on doit récupérer ça. Tout le monde dehors. Baboto le pouvoir aux obines la kabiso. Après, vous avez un leader. Pouvoir, on va tenir sur reconnaître qu'il y a eu gagné. La crise électorale partout est chaos et est-il ce qui a fallu, il y a chaos. Tout qui est à la table de négociation, on a peine à côté du gouvernement, on a peine à la carte. Président, il faut tout kabolango. Comme ça, il y a affaiblir Félix. Bon, là, il y a des gens qui Taliban. Paolo Balangi obino bolingaka. Français dit flangaton. Oisko yeda flangaton boyoka. Bolanda est bien. Biloko bazo yibisa président na bino afara fara. Awa, misapia Félix etika ka muke afinga penda mama na ye. Po bino to yibiki bwa ba champion na makambwana. Bolanda Félix. Bolanda Macron à Félix. Bolanda bien, na kozong ça va 2 fois. Et puis que Bolanda qui a ngomé na bata biloko boisinga moi explication pour bato ba comprendre. Caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Anaïs, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Et la France a beaucoup œuvré, Boyoka. Ça vaut combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Boyoka. Qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais... Boyoka est sur place à Zolo bien pour la élection. Boyoka. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Boyoka, c'est comme Macron, hein. Elle a répliqué Boyoka. Cette formule, président. Le formule président. On sait d'où il est venu. Non, mais on sait le contexte. Et il n'y avait pas de caractère Boyoka. de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Anaïs, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Au moins, hein. Il n'aurait pas été à ce moment-là. Donc, bah, français, bah, est vrai qui pour atteindre ces salés, ça veut dire Kawa Izalaka. Béatrice Lo, quoi. Maman Soda. 10e commandement. Bozo Yoka. Bazo, il rappelait hier. Bah, il y a une formule à présidence de Outawapi. Formule tu à présidence Outakana ba élection. Mais oh, baza ko rappeler, bah, papa o gagnaté. Pour kaka, ils ont un langage diplomatique. Ils ont un langage qui est un Kasai. Tat, ou gagner l'élection, pour la ligne, nous avons l'ingotien, nous avons biso to yebi ou le gagner na yote. Ba yebi si président Nabino, vous devez vous taire. Toujours qu'il y a une version Moussousou, Boyoka, Macron, Lissoussou. Moi, non, avec Félix, à Robota. Aza âge moko na mwana Félix. Yoka nega zo ki se soni liboso ya média international. Aza ko yibse ke formule ya présidence na yo to yibi place Euta. Euta wapi? Boke Chouayambo nangai. L'histoire parlera de Boke Choueso. On était des premières. On dit bien le premier. Il y a un média qui Félix a négocié pouvoir, a signé devant Némi Mouilani, devant John Numbi, devant
Alexis Tambwe Mwamba. Tozali ba premier là Longili. En tout cas, merci na pesi mbot. Tozali ba premier tant on a bino bozo finga biso, mais biso to le qui déjà na média. Tolobi Félix a outi ko signer biloko tout, voir même abengi maman na e. Maman va pesi biso pouvoir. Maman, donc dès que ça maman na azui Kabila, merci papa. Merci papa na pouvoir au pesi biso. To ko respecter nyonso oyo asengi kona. To loba bato bo finga ki biso. Yango lelo, Macron a kolobela bino. Ah, dites amen que vous êtes des prêtres, des prophètes. Macron a rappelé bino. Formule ya présidence notre place outa. Et puis tu to pesa déjà formule wana dès le tongo makasi to pesa déjà. Félix a pesa tout pouvoir. Yazana protocolaire président protocolaire. Mutu moko ayeba ki makambo wana te. Biso to yeba ki neni. Ba aigle. Nazaka na Bruxelles mais esprit nanga ezaka na Congo. Nazaka na Bruxelles, nana Kingakati. Nana Bruxelles, nazana Oya. Tango tolobaki makamwana, mutu moko te a reconnaître que ya solo Félix a oti. Oh non, azui pouvoir. Yango oyo, comme vous avez besoin en français, Macron a zolo belé na français, formé la présidence na place outa. Toyebi, nous savons. Et on a participé beaucoup pour l'alternance parce que ça veut dire désordre de l'ingé salema ba étouffa ba katumbi ba nini ba fayulu ba nini que beau créer désordre était yango lobi to participer qui trop pour l'alternance c'est alternance yo ya Félix ils avaient alternance mo l'ingé que KO mais ba tchaki poa na bango pour ba fayulu wana ba bouger té Bolinga ka mundele mutoka. Macron aje mutoka to. Aje mutoka. Ajamba bulelela. Bulele wa jen. Cheli se Gretien a gagné fait élection to. Va dire. Macron ajamba bulela. Mutoka watu. Mutoka watu wa mu France. Ajamba bulelela. Frère Félix a gagné élection to. A gagné na etier. Boli bisaka chiluba yango ngola ngala yebi. Mais koti. Bo gagné ba élection te. Tala mwana muke. Mwana âge azo ki mane eloko élection na, ils humiliation internationale parce que presse internationale les gens bazo biso ke to yebi former la présidence au place outa. Ezala kana processus mosusu te en dehors. Maman Béatrice Loro, oui, mon ogoni, mais Chiluba, t'es maman. Il a Chiluba. Légitimité, où t'es pas peuple. Pouvoir, où t'es pas peuple. Mais ce qui va comme qu'on rappelle, yo. Mike, my maestro, NNP, merci en tout cas, de côté, néo-côté. Ce qui va comme qu'on rappelle, yo. Pouvoir, na yo, na miso abato. Yaya. Eza soni. Balou baboyo qui soni na niveau international. La Jolie de Santos, merci en tout cas. Eza soni. Bosen soari, merci de konangai. Eza soni. Ba rappeler yo président yo champ no to yebi formule nini po koma wana. Mais bon pesa ba biso ba félicitations, ba biso ba boketu na ba iso. Bo finga biso to yebisa bino a gagné ba élection té. On vous a démontré na jour ba kendeko. Ba Félix a signé que c'était à quelle heure? Il devait faire 17h, 16h, 16h. Non. Il va 15h. Il va signer le quoi 16h, 17, 15h, 16h. Biso déjà na 18h to leki na média. To yebisa Félix a outi ko signé. Voir même le document qui a signé. Azo senga azo tuna kanambe. Est-ce qu'il y a d'autres documents si je peux signer directement? Donc, il y a signé qui a combien de senga s'il y a d'autres documents, donne-moi, je vais signer. Tango biso toloba ki bo finga ki biso. Lelo Macron a rappelé hier na mission communauté internationale, il y a presse internationale qui formule la présidence de Toyebi placé outa. Bon porter Fernani, Martin Fernani, ceux qui nani. Nani mundele bato ba français nani plainte
oyo oyo afinga kabatu yo ya mama na yo aleka finga ye po bino eloko bondimaka ke la France, les États-Unis, l'Angleterre yango bondimaka non siko la France par la voix de leur président ba yebi simino ke ba yebi former la présidence na bino ça bo gagner bo yebi sanga siko avant nano ba yeba ki Félix ité ba vota été bongo siko na tribalisme o ba la ki sinde Félix akoleka lelo ba komi ko kanga ba député na ye na ba député tala ba carte électeur na ba machine ya élection sans oublier que na ba élection o uti ko leka o ya ba fayulu na ba nini ba kanga ba Félix na côté ya ba Bukavu kuna ba kanga des tonnes et des tonnes ya tricherie avec ba nini ba papier o ezan elongi ya Félix tala ba carte ba sac bo gagnate. Moi, je ne pense même que Félix Abimani atteint à 3%. Non. Vous êtes à 3%. C'est comme, oh, nous sommes sur la qui se peuple les lots. Ne yo Félix, au Canada, au ça la deuxième mandat. Félix, au ça la deuxième mandat. Arrêtez de faire des bêtises, des conneries. Zonga aussi au Yébé déjà. Aux Adiana Mbonga, pour son mamboa, ya bouillon, ya fumé. Zonga, tike la biso mboka, to meka ko relever, mboka koufi. Mboka koufi, to kende to yoga li sous Macron. Moi, non, qui la française de boulelle, la bajamba boulelle, la vraiment. Hein? Donc, ça veut dire français, zo loba pesa vérité, a lobelaye. Président Nabino. Azo linga cha mangungu, ba yebi mutakala na yaya. Bolanda isu Macron. Macron azo yebi sebeke, désordre oyo botan nango. C'est depuis 1994. Et 1994, ça veut dire quoi? Bateau va créer les biseaux désordre. Et ça même Mobutu te. Bateau va vendre les calibanda partout quoi accuser Mobutu. Mobutu dictateur. Mobutu comme ça. Mobutu il a tué. Mobutu il a fait comme ça. Ba mindele tout bâti poids pour nous affaiblir les grands aigles. Maréchal Mobutu. Il n'est plus là. Vous se retrouvez dans le pouvoir. Boyoka Macron. Ndenge aza ko ebisake. Botika koluka. Kobwa ki la bato mosusu makambo ya Congo. Botika koluka izabino moko. Allô, bandé en français. 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de... Dès 1994, au qui coachait administration, sécurité, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Ça ça Félix beaucoup qui a voté. Beaucoup qui a voté. Ça veut dire administration va fonctionner jusqu'à 1994. Sécurité Zalaka. C'est à partir de 1994, il y a compté que insécurité côté. 2 ans avant Mobutu à Lumba. On a déjà, IDPS a déjà allié à AFDEL. Allié à Kagame, IDPS. Kobobo santé agression à Congo, IDPS faisait partir na bato oyoba, bazaki koya na Rwandais. Preuve que na défilé, na les 30 juin moko eleka ki na Kisangani. Ba Rwandais ba défilé ki liboso ya nini na Kisangani wana. Tshisekedi azaki na podium afandi. Azaki na afandi ba défilé, ba Rwandais bazo défilé liboso na ye na le 30 juin. Ça veut dire na 1994 ezaki fin ya administration, ya sécurité. Et c'est là qui jusqu'à aujourd'hui, Macron a rappelé que botika koba ke la batu. Si les lots insécurité ezali, ça veut dire si les lots n'est que Félix Azawana, ba mindel bazomona ke administration ekufi, ekufa, ezate. Nenga tambola kana ba mona kaye tika eloko te na mboka na ye. To landa Macron bandi. Alo bandi na français hein. Nga ezaka mwa ba pilipili ka ko ya ko buti. On ne doit pas oublier à la nécessité aussi, ce qui est
une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France au dos de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Azongi. La justice, oyo, le grand prêtre Mukwege, Tilelo, on doit commencer par la justice. Comment bino mboka ebolingi mboka ebonga? Bato oyo babomaki bato lobi. Bango tout baza en pleine fonction. Kanambe, bien sécurisé. Mutu asali ba massacre ya Katingi-Tingi, ya Makobola, ya Kasika, ya Mbandaka. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nakuna na Maluku, ils ont 480 corps. Olivier Iboumu, en tout cas, merci, mais Ibouma. Ibamo, merci, Ibamo, merci. Sauf ce télé, le sac on dit. Jusqu'aujourd'hui, ils ont 400 corps. Oh, ils ont Maluku pembeni ya mausolée, ya Tshisekedi. Mutu aboma bato wana. Atsirkilaka naye à l'aise. Eza Kanambe mu exécuta Kanyama na Bisengimana na ba John Numbi bazana bango à l'aise. Si vous bokende condamné français ninga za ko rappeler bangwana boko yebisa ke nani oyo asali ke bato wana baza à l'aise ti lelo baza arrêté te. José Kala, merci en tout cas. Boye bisanga nani asali ke ti lelo Kanambe aza ko tambola bato bakoma obeta lelo Kanambe maboko. Olive Lembe sorcière amasi wana azo tambola librement. John Numbi ayaka na Kalev azaki rechercher lelo aza na Congo mutu abomi bato lokola Kalev azate. Nani akangi Kalev? Yango Macron a rappelé botika koluka libanda, le désordre c'est à l'intérieur. Depuis bobandi bokangi mutu moko te akokanga ndenge nini. Manto Bia Vanga Kumbo, merci en tout cas. Bokangi mutu moko te me bozolinga ordre ekota na mboka. Boye bisanga mutu même ba voler rebelle mais ce que kotala kuna na télé na makala komona ba voler ba téléphone ba voler ya ba kuluna plein mais lukanga ta mutu moko oya aibi 1 million na okomona ete botangela nga mutu oya aibi mbongo oya za na prison botangela moko ba détourner la ba million le dernier a été détourné. Ceux qui combien de millions directeur ya SNEL et puis ceux qui 38 millions ceux combien ou te détourner libanda comme une porte à makala puis zonga après bolo bake mboka bozane non bande konangai. Le problème à Congo c'est Félix. La maladie du Congo c'est Chilombo et ses frères qu'on doit les chasser. Toyoka Macron, moi noyo, ajamba boulele la mwana mutoka mu France, ajamba boulele la. Ça veut dire mwana France mundela azolo ba vérité. Azolo bela bino vérité. Bolanda. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Boyoka. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Ouais. C'est une réalité aussi. Boyoka. Boyoka ne va pas ça Félix. Bato ba boma bato bazo circuler. O ils ont compétence na o sali yangote. Parce que olingo accusé ba français. Et ça humiliation. Ba ya ko rappeler yo justice ya mboka na yo. Que o sali l'autre côté. C'est l'humiliation. Baza ko humilier président Nabino. Na ebipe
Et l'on te l'eau place on l'eau il faut l'eau pesant dans zone là non fin na la réponse ni anga pesa place one place baza o c'est que bateau ba boma bateau o circuler awa baza libre eza compétence na bino yo moto il faut ça lango mais peut-être que répondre ni ke ba pekisa ki ngai pona kanga bango et pour la communauté internationale justice eza te bande ko na ngai et que ça les maté pour ba Rwanda ba yaki ko instaurer ni démocratie ni justice ni paix ba ya ko chamboka chaos et comme ingouvernable lelo bomoni phénomène kuluna et comme na kuluna ba pro gouvernement na ba kuluna ba indépendant ce qui est indépendant ba bimi kotoyo ale ba pro gouvernement na uti ko landa bourgmestre ya éviter ce qui à côté ce qui a nini ya qui sensu ce qui nini aza ko encourager ce qui ba ina ba machette ba kuluna ba bino pepo ina ba machette. Donc, comme il y a un gouvernement, il y a un indépendant. Ce qui est un gouvernement, il y a un machette. Bozolo ka ba français ba ya ko côté sabino, c'est qui nani pardon ba ya ko côté labino. Je pense que humiliation ko leko ezate hein na niveau ya presse internationale, président mboka mususu abanda ko rappeler OK bato ba yibaka na mboka ba boma na mboka na ba o circuler librement. Eza biso batuto okanga ba donc et ça dit tout. Ça dit tout à ndeko na ngai ke mboka wana eza jungle. Tozo senga ka botuni na biso politicien nini o ya yibi aza na prison. Bolo belangai azate je pense que Macron anyati et pour que Macron ke osa una musala Kagame makambo Kagame alobaki kona yango Macron azolobela kai mboka mobimba. Donc justice eza ko fonctionner na ba ordre ya bato baza même la carte ya justice te soki bakangi yo te la bengi tika ye botiki. Je pense que ba taliban soki moi il faut porter nini Macron plainte, il faut bo finga ye soki ba numéro ya Macron te bo benga biso to pesa po bo finga ye na Chiluba po oya sali bino an eza soni. Eza soni kwa baba ndako yebisa bino ke justice eza bino boko kanga kanambe wana zo tambola par to bande ko nanga akomi lokola gang ya film donc ozomona ke donc toza na Texas soki abimi bona ba yanke nae au tambola zo simba pe mandefu comme pe akuta na peuple ya bango ya 1996 peuple abota mina se ya occupation ba komo betele maboko kanambe aboma ba taliba bande ko nanga na ndinga blague te. Mais to s'étonner to kamwa quand ne ba uti opesa bango pouvoir boy na en plein siège ya IDPS photo ya munene ya Kabila ba tie wana ba bosani ke kala mingi te ba uteko na siège ya IDPS ba tia bato yo bato ya Kabila ba ya ko tumba so combien de corps boy ba tia bato akauka même place ba tia ki ba corps ya bato oyo Kabila boma même place ba ya ko tia photo ya Kabila. Babi motoyo ndi ayebi valeur na biso apie biso pouvoir batia photo wana des chiens oyebi mbwa obeti opesi ka biloko obeti ake opesa ali lisusu bato ayi des sont des chiens babosa na kambango mbango. Merci mingi bandeko. Pour vous dire que Macron a outi koyo ki sabino soni. Mais pour na biso esali biso bien pour tolobango chaque fois qui est président na bino aza ni intelligent ni sage un incompétent beaucoup c'est au kosa asigna ki ba accord bozo kosa. Je pense que Mundele comme bino moko bolobaki
nini Kabuya alobaki allez nombreux allez accueillir nini Macron. Ok, Macron accueillir yewana aye ko nyata bino tant. Oh, sortez nombreux allez accueillir papa ya nyati bino tant. Vous comprenez que ça ne va pas. Soki boza ba courage, bo senga kaka ke to en tout cas bo sécuriser biso to kende. Pour ceux qui Félix ozo santé to ko bomisa bande kwa Kasai. Oko bomisa bande kwa Kasai. Bande ko bo se désolidariser na bande Félix. Ceux qui vont continuer na ko s'appuyer ko bande ko bo kozala humilier bo kozwa humiliation ya nation mobima likolo na bino ko se battre likolo na bino. Merci Mingina Bandeko Touakoti, merci Mingina Maman Béatrice Lokwa, donc 10e commandement, merci Mingina. Vie Di Bolombo, Papa Toms, merci Mingina. CNN la beauté suprême, sans oublier Maman Naelikia, zone 51, Zambia Pambola Bino, Maman Yuniche Banze, la fleur du jour, la femme intelligente, bien dire, très intelligente donc. Il y a besoin de transfert, kosomba ba maputa, kosomba biloko ke na Getsan Strat, na Alost, na code des années 9300. Ok, donc somba biloko kuna. Merci mingi na ba onyo so ba kota image ezana ngo revendiquer. Abdoulaye Mabaka Lemba, en tout cas merci mingi ndeko na ngai, lo sako en tout cas. On doit être bandeko bo continuer à continuer ba mail pour un concert au ya Paris. Et ça concert oyo ba osala tout de façon ba inaugurer entrée à ba concert ezonga bino moko bo moni makambo ezole kana mboka na biso soki oza besoin kozwa ba mail obeti kaka na Google parce que moi ko pesa ngo boy comme moi obeti kaka na Google mail de préfecture de Paris, mail de préfecture de Paris na numéro de téléphone et ko bimisa botindi kuna bandeko na ngai parce que bazolinga bazongisa biso na distraction. Bon, moni mino moko avant Macron akita. Azaki obligé azo afali. Pour pas qu'il ne gobinisse. Macron peut avoir maël akiti na butu hein. Je pense que qui takana mo ya linga kutana mabanga. Macron akiti na butu. Ça veut dire pas comme comprendre que peuple oyo ceux qui ba kitinga ni balinga kitana ngeza humiliation. Félicitations mingi na bande na biso ya Kinshasa oyo bazoki ba initiative pour faire passer le message contre Macron. Nzambe apambola bino bande na ngai.